L'église kimbangiste des alaki na leadership oyo la kisa que le Saint-Esprit n'est pas africain, aza américain te, aza européen te, aza asiatique te, auti pe Australie te, le Saint-Esprit est Dieu. Sokolingi au comprendre les cambo, il faut interroger l'histoire. Personne ne peut modifier sa vie passée. Parce que le passé, c'est le passé. Mais c'est le présent de changer le futur. Vraiment permettre ngana loba. Papa caméra na tiki pour les. Voilà. Mboka na biso Congo, ezali carrière, eza chantier te ya construire. Parce que mboka na biso ezali mboka ou ezali riche, fort riche, extrêmement riche. Mais paradoxe, le peuple est pauvre. Le peuple est pauvre à cause du leadership, il y a bateau bazo kambabiso. Alors, ils ont la religion, ils ont la politique, ils ont trois catégories à bateau. Papa, sosoli sabiso. Nazo sosoli sikoy. Ba colonisateur. Tango baye na mboka na biso, batikala ki collaborer na ba église missionnaire. Et loko nini selaka ke Papa Kimbangu akufa. Tout simplement pour Papa Kimbangu ayaki na ba pensée contraire. Il y a ba colon. Makamboloba ki le to moni yango, azaki visionnaire. Alobi moto moyindo na mundele ba kofanda sika moko. Yoka likamba bomela mutu. Alobi ke mundele akobala moto, moyindo moto moyindo akobala mundele. Bozomo nango lelo te. Aloba ke te moto moyindo akokoma moto ya musala mundela koma moto ya musala dini ya moto mwindo tala tina ba tela ko bomayi na politique ki camarade des alagate na politique sentiment des alagate amitié des alagate conscience des alagate loi des alagate foi des alagate c'est seulement la gestion des intérêts mais ce qui est grave ba intérêt na bango il est qui même conscience et ba religieux à tel point que zo mona nganga nzamba comme koso donc au fin du penza ba zo kosa otika le zokamu nganga nzambe komi ko coerger le banini ba politicien. Pourquoi? Parce que ba intérêt et bomi conscience na ye ozomo na sikolo kozali wana. Or ça devient très dangereux. Mbote na bino bozo mi belé à travers le monde, bozo mi belé à travers la République démocratique du Congo et sengo ya koya ko mona na bino na Pesa Masolo télévision pena éditorial 7.net ezali site d'information na bino kasi mokolo moi lelo to yambi pona bino papa évêque Soni Kafuta Rockman na ye elongo tokotuna be mituna kaka misato o eza kotungisa ba imboka bosana ki asolo ke to ba koluka papa évêque na ye elongo tokosola makasi papa mbote mingi ezali lipamboli ponanga koyamba yo na émission na biso tokoloba. Merci nzamba pambola matondo mingi papa tozana motuno ya liboso ouverture ya ba église ezofunga makala mingi te ozalaki moto ya yambo o dénonçaki mesure o bakonzi bazaki te bakanga ba église mais message nini o bozali nango etonga ya nzambe pona peuple de Dieu. Bon eloko munene ezali ke biso tozali église du réveil du Congo. Na ngonga oyo nazali président national, représentant légal pe évêque général. Oyebi bokono oyo ezali solo. Eza pe ko boma. Eza na kisite, eza pe na mangwele te. Alors tango papa mokonzi ya ekolo azwaki mokano oyo bokomona ete biso Église à réveil du Congo, Toto Saki,
po balobi bokonzi nyonso euti epai na nini na Nzambe. Awa pe azwi mokano ete efungwama biso tondimi ko accompagner ye totosi mibeko pour le 15 août 2020 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ba culte na biso nyonso banda, ba activité évangélique et spirituelle. Alors, bato mingi bamona ki loka mwa libaku po bafungoli ba magasin, ba boutique, ba bar, hein, iloko mususu. Moi je trouve que nazali membre il y a fonds national de solidarité contre Covid. Nous sommes membres du conseil consultatif. C'est veut dire que nous avons fait partie de l'équipe à riposte. Et sur le plan stratégique, c'est tout simplement par rapport à l'économie Yamboka. Parce que conséquence, il y a Covid-19 et entraîné crise moko sociale et yamakasi. Ndeko oyebi na période oyo bato bamoni passe. Bato ba souffrir, bato baza na ba retard ya kofuta ba loyer, bato baza na retard bazo futa mate po biso ba congolais tozo vivre na informel, c'est-à-dire du jour au jour. Yango zo mona professeur moko te économie a ko maîtriser mboka na biso po to vivre kana ngolu ya Nzambe pe na informel, c'est-à-dire ceux qui moto abimi nde Nzambe apamboli bozomona. Donc sikoyo entreprise na biso ya informel ezalaka kosala mukolo nyonso pe ekufaka te. Alors soko telemisi yango epesi libaku na yango me biso lokola église du réveil du Congo et permettre biso na marge ya temps oyo mokonzi apesi biso po tosala ba atelier, po tosala ba séminaire, po to instruire ba ministre nyonso ya culte, ba serviteur pe ba servante po bazala na prudence bokono oyo ezwa bango te pe ezwa bana na Nzambe te. Oyebi na mokili mobimba bokono oyo ebomi basali na Nzambe, ebomi basi basali na Nzambe, bana basali na Nzambe, ebomi pe bato na secteur nyonso et toucher pe même bako nzibanda likolo kino na se. Donc biso sikoyo il faut to apprendre ko vivre na bokono kino mukole osana ngenini ekosila. Apona ko apprendre ezo senga prudence, ezo senga haute sagesse. Yangoyo omoni ke tozorganiser ba atelier, tozorganiser ba séminaire po tango tozali ko banda to respecter ba mesure nini barrière po biso tozali na ba rite, tozali et koki ko favoriser yango. Oyebi pona suka wana ba église ya réveil ya Congo ezali moko ba église ya minene. Tozana ba église oyo ezosala ba 60 000 personnes na culte, ba 15 000, 20 000, 5 000, 1000 tina 50. Eza gestion ya nini ya masse tolingi te ke ezala ba centre oyo ezosala nini ezo proposer ko propager nini malade. Voilà comment Nzambe sali biso nini ngolu tozana préparation makasi et juste après préparation wana nanzela mabondeli nanzela ko respecter ba règle nini barrière to kolonga bokono pe to kosambela Nzambe na kini. Papa otiko bakiselo ko moko eza motuya église de réveil RC lelo eza ko sangisa bato ebele. En vrai dire bokomi une force na kati ya population congolaise na kati ya mboka. Papa tozana ba mituna ebele hein na makambo ko leka na mboka. Balobi que bino RC bo bengaka bato na ba question majeure ko leka na mboka te lokola bato ba na balabala na makambo itali komata ya lipa makambo itali ba question mwa kilikili na koza na bino force au bino bozali oza ko répondre tango papa mboka eza na pasi ba insécurité ba tuerie epai bokoki pete ko sala mwa message moko ezala ka ponctuel pour na makambo o kozala ba question majeure pour na mboka papa. Bon eza mission ya église te. Totanga na Bible mission Nzambe apesi nini église. Nako kolobele loko moko ko betsa bato libaku.
ba nganga nzambe mingi oyo babimisa bato batambola na balabala baproteste bango baza na bomoi ni bato mingi bakufa. Lakisanga nganga nzambe moko to lakisanga organisateur moko ya marche depuis opposition na biso banda akufa. Vous avez référence? Il y a ba organisateur ya ba marche, après marche balobi ki organisateur moko sa nini akufi. Mais ba martyr bazali bato bazokende. Je crois que il est temps, moi je suis de ceux-là nazo croire na constitution en mboka, nazo croire que ba parti politique et ça la ba école ya nini ya parti pe eye kolisa bato la démocratie ba principe ya démocratie et pe eye kolisa bato comment bato koki ko revendiquer hein, tout en respectant loi ya nini ya mboka. Vous avez les très très important. Donc je suis un démocrate. Napesana no principe ya liboso ya démocratie ezali le respect ya opinion ya mususu na point de vue na ye. Mais lelo to moni sokoza na point de vue contraire na bato mususu bakomi ko intimider yo, bakomi ko casser, bakomi ko salomabe. C'est juste pour vous dire que bato ba yekolisa mete. Principe ya mibale ya démocratie ezali le choc des idées, le débat. Démocratie batikili mutu liberté. Yo zawana okoki kozala leki na ngai mama moko tata moko nazo pesa exemple. Mais ceux qui comme ere à vote okoki ko voter mokonzi olingi nga na voter mokonzi na lingi. Na kolo bate po yo fandi na ndako na ngo ko lesu fufute. Wane komi dictature cachée. Ozomona. Démocratie ezana ba règle ya ko revendiquer. Na démocratie nde to sali ke to déléguer pouvoir na biso na bato. Moi je crois na ba principe ya makasi. Na pes exemple na tanga livre moko na moni mutu moko azo combattre les droits civiques. Ayebisi bato ke bis et mati mutu moko matana bis te. Vous comprenez les gens? Bato bandimi ko payer les prix ba tamboli na makolo ti ba kitisi nini bis. Omoni mutu akufate. Na pese exemple na pesa ka idée moko na période moko frère moko bande ko sambela na biso awa azalaki na organisation ya ba chauffeur tracasserie le kaki nebisa ki bango bondi manzala bosala 3 jours ba chauffeur bo bimate l'état ko bengisa bino apesa idée wana neto soko bistora na Kinshasa ba chauffeur nyoso ya taxi na ba taxi bis nyoso ba boya ko bima l'état bengisa bango abongisi masolo omoni ba pression oyo dotolingi opposition constructive, c'est-à-dire batia na mutu ya congolais que congolais akoki jamais peu importe le niveau ya colère na ye ya région na ye ko sala moninga na congolais mabe to congolaise to koti sango na nini na mutu to koti na mutu te congolais peu importe colère na yo o sala ndeko na congolais to congolaise na be to biloko na yo touché te mais to favoriser dialogue, to favoriser masolo. To yeba ete l'héritage nzamba pesi biso ezaka ka Congo. Nzamba kotinda ange te po pesa biso solution. Ezana musala na biso na mayelo nzamba sani nini apesi biso ngana lobaka to traduire hymne sacré na biso en acte. Donc tozana a besoin ya unité, tozana a besoin concorde nationale, tozana a besoin ya paix. Alors, Congolais, na Congolais, nous sommes réconciliés. Hein? Bipai nyonso oto fandi ezala na poto ezala awa tomi réconcilié tozala kaka na mayele moko nini tokosala po Congo kende nini liboso. Soki to komi na ba idée wana okomona makambo sana nini ekosila. Donc mutu na mutu asa la part na ye. Moi je suis de ceux-là. Surtout le pays na biso la République démocratique du Congo. Toyeba koyeko la démocratie malamu mais démocratie on est selon culture na biso. Na par exemple na culture na biso africain le chef est sacré.
Mais le lot comme on a démocratie, n'importe qui peut parler de n'importe quoi pour le chef. C'est quoi aux alliés de démocratie basée sur quoi? Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Démocratie continue na sakana na bokilo. Voilà un peu total na nous souche na biso nature na biso. Alors et là qu'on a kokoye biso ezali que le peuple congolais a besoin d'un leader qui va répondre à ses besoins sociaux. Aux hommes na zaliona. Bato sikoyo bazo kende na ba dossier politique bati ko répondre à besoin nini ya peuple. Non, ça c'est une distraction. Papa, au fond, l'Ibresse Moroto Krango attend moins de 3 minutes pour tout ce qui s'est émission, pour tout ça, autant m'inviter pour journée qui est vraiment très chargée. Papa, Makamboma Kolika Namboka, vous allez moko ya bateau, baye bignon Kolika Namboka oyo. Nini kosi mbatena baye politique, Lamuka, FCC, cash, société civile, nini kosi mbate poteto Congo et télémapé qui est liboso. Est-ce que vous avez courage ya ko tia makamona inalo? Matondo mingi papa yango wana. Nalingi nebisayo soko lingi au comprendre les cambo, il faut interroger l'histoire. Personne ne peut modifier sa vie passée parce que le passé c'est le passé. Mais c'est le présent de ko changer futur nayo. Tozongela nanu awo. Vraiment permettre ngana loba. Papa caméra na tiki pour les. Voilà. Carte géographique ya RDC bakoko na biso nde batrasa yango kombo oyo ya République démocratique du Congo bakoko na biso nde bapesa carte ya ba répartition na ba limite ya ba province na biso bakoko nde batika yango donc mokili ezali na ba maître na yango ba oyo baleki biso na mayele alors ba maître wana otozobenga ba puissance extérieure mboka na biso Congo ezali carrière eza chantier te ya reconstruire parce que mboka na biso ezali mboka où ezali riche fort riche extrêmement riche mais paradoxe moko ezali le peuple est pauvre le peuple est pauvre à cause ya leadership ya bato bazo kamba biso alors ezala na religion ezala na politique toza na 3 catégories ya bato. Papa sosolisa biso nazo solution sikoyo ba colonisateur tango baye na mboka na biso batikalaki ko collaborer na ba église missionnaire yeba ke kolon ezalaki discrimination raciale pe ségrégation raciale discrimination ezali mutu mwindo ezalaka na se ya mundele ségrégation ezalaki séparation alors pour bayeba kozwa bato malamu esengela qui va utiliser la religion. Alors pour utiliser religion, ça était ba missionnaire ba koma ki ba relais ya transmission ya politique na bango wana. Yango mona ki service de renseignement makasi ezaki ya nini ya ba missionnaire. Alors pour ce que ba pesa ba missionnaire force bato bandima bango basali ki bato ba yeba missionnaire ba travailler le quoi na chasteté le quoi baza babola le cas baza na intérêt mon côté ba ko répondre na social na bino mais landa bango nyonso na bamboka na bango partout baza bazui minene on a zo ça mener ba enquête wana alors siko eloko nini salemaki et salemaki ke ba pesi bango pouvoir ya infrastructure sociale yango komona ke ba pesi bango ba école bapesi bango ba hôpitaux bapesi bango nde basali batere ya foot basali babiloko nyonso ko répondre na besoin nini ya bato directement bino bozwi confiance na bango bango pende bazwi éducation bango nde bazwi instruire bino et puis komona même ba société secrète mingi oyo ezali ya ba occultisme bango nde baza ba animateur na yango sikoyo qu'est-ce qui se passe bango bazali ba relais pona ko imposer politique ya ba maître na bango ti lelo ndo tozana yango vérité yango wana. Deuxième catégorie ya bato ezali biso ba église post missionnaire oyo congolais molimo mosanto kiteli ye lokola biso obandi bona mutu moko ti lelo bakomi molongo nini mobimba bato wana à part molimo mosanto na biblia moto akopesa ba injonction ezali te
biso tozwaka ba don libanda te tozaka na subvention te to vivraka na oyo bandimi na biso na muke baza kopesa na pese exemple eloko nini esalaka ke papa Kimbangu akufa tout simplement pour papa Kimbangu ayaki na ba pensée contraire ya ba kolon makambo alobaki lelo tomoni yango azaki visionnaire alobi moto moyindo na mundele bakofanda esika moko yoka likambo bomela mutu alobi ke mundele akobala moto moyindo akobala mundele bozomo nango lelo te alobaki ete moto moyindo akokoma moto ya musala mundele akokoma moto ya musala nini ya moto moyindo tala tina batela koboma ye bozo comprendre eloko ezali wana siko biso ba église tozali poste missionnaire base na biso ezali awa bien-être na biso ezali à toza proximité ya nini ya peuple même na politique ezali wana na politique ezali na ba politicien o bazali ba relais o bazali ba agent ya ba puissance nini extérieure il faut basa la volonté ba mettre na bango wana catégorie ba politicien catégorie sur politicien mibale ezali ba o ba fandia bazana souci ya mboka na bango balobi no ba pays nyonso wana toko traiter na bango égal wana bandiba soko tina nzela no ko umela te siko catégorie moko ba intermédiaire tozala bango de ba commissionnaire ezali ba politicien alimentaire hein okomona mutu ezaka na ba membre te alobi za politicien mais soko alingi ko sala nini manifestation abengi bana quartier abengi bandeko na ye balati tricot basali boyo basali makelele no isolandi base ezate bon siko na makambo nyonso ndenge biso tokozala lokola tokomina nu makasi ya kokokana na bato wana te ozomo eloko ezali il faut tosala lokola ba chinois il faut tosala lokola ba coréen il faut tosala lokola c'est-à-dire il faut tokoma tomi développer intérieurement parce que quand les forces ne sont pas égales respect kozala te mais siko bango bazosala ndenge aussi longtemps que bazozwa accès ya ko diviser ba leader na biso o nyonso tokosala ekotambola te c'est ça la vérité même lelo soko remarquer ba église wana na religion ba comme même ko diviser ba église ba comme ko diviser ba église pourquoi parce que besoin de leadership na bango ça nini ezokwe o ko remarquer soko remarquer ezana contrôle makasi na bato na mboka na biso tala par exemple par rapport à ba sanction toujours dans la bino d'actualité na nini na mokili mais pourquoi biso peut ko sanctionner bango te kaka bango ba sanctionner ka biso or ba makambo ba konzina bango baza ko sala ezali même pire donc problème ezali il faut to sala makasi na ngo solo komoko soko remarquer na mboka na biso ba missionnaire ba évangéliste ba conférence baza ko susu mingi te pourquoi pour biso to komi na niveau où toujours pesa évangile to pesi peuple ba moni nzambe ba missionnaire musu to bengisa ki bango ba ye awa tant bazo te ba diminution bazo ba niveau comme na nini na se yango to lobi ke il faut to payer prix ya biso ba congolais to mi réconcilier to mi unir to créer ba mécanisme où zo sala ki ba to sala nini to tombola nini mboka na biso aussi longtemps que to na division quand na biso je vous dis, ils vont diviser pour régner et ils régneront toujours. Bako joyau bâtir un pouvoir au travail, comme une souka pamba, on va bien ici, aux en millions, aux en aboyo, ces pays à Bango, qui ont fait de Mobutu le dictateur? Et qui ont tué Mobutu? Est-ce que tu as fait là? Elle était. Est-ce que tu as fait un maté? Tu l'amour. Tous à la éveiller. Tous à la éveiller. Tout le monde a pongi. Il y a même église à rêver, il y a ils ont amené vérité biblique, ils ont fait la moutounini. Voilà un peu réalité. Ce qu'on va utiliser, jeunesse nabiso. Ils ont utilisé jeunesse nabiso. Ils ont comme sa politique, c'est que comme riche, fort riche, extrêmement riche. Or, ils pas comme riche, et c'est un et c'est ça la réalité. De ce que tu comprends, il y a bien moi c'est déjà tu besoin d'un contrat, tu besoin d'un engagement, mais tout ça n'est. Et c'est ça la vérité. Maintenant, mingi papa, au loba kinatika au loba, au lobiango.
vérité nde yango wana mais motuna moko ya moke na 2 3 4 5 secondes fumuki mbango ba impact nini yango atika ba adresse nini yango atika ya malonga mpona mboko. En tout cas nakomi na réserve ya koloba yango parce que église kimbangiste nde ezalaki na leadership oyo ezolakisa que le Saint-Esprit n'est pas africain, aza américain te, aza européen te, aza asiatique te, aouti pe en Australie te, le Saint-Esprit est Dieu. Vous comprenez le que wana? Dans le leadership wana ya komona ke première communauté autochtone oyo nzambe aza kosala balobi l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Nini église à Jésus-Christ. Mais les lots tomoni moi kolobezate comprendre comprenez mes émotions parce que il faut batikala na leadership na bango. Il faut batikala na leadership na bango eza lokola ngandenge na zala na koza na compromis. Ata na fandi na bato mususu ba religieux mais na yebi ke bato oyo na Bible baza na mabunga na makambo songolo. Bon en bref, n'a comme me rendre compte que na regroupement religieux est plus politique. Alors on a zoloba et qu'on choquer certaines sensibilités, on d'expérience on a la salle. Or na politique au moins sur votre exemple, oui qu'il y a politique qui camarade des alagatés. Na politique sentiment des alagatés, amitié des alagatés, conscience des alagatés. Loi est alagaté, foi est alagaté, c'est seulement la gestion des intérêts. Mais ce qui est grave, l'intérêt na bango et l'équipe mais conscience est religieux. À tel point que je m'en engage comme cause. Donc au fin du penza bazo kosa, au tigale au zokamu. Nganganzamba komi kokoergir le quoi banini ba politicien. Pourquoi? Parce que ba intérêt et bomi conscience na ye. Aux hommes la psychologue vous allez voir. Or, ça devient très dangereux. Aux hommes, vous allez voir conscience. Donc, et le konzamba tina katina moto d'abord, ils allaient conscience pure. Aux alananini, la conscience. C'est juste pour te dire, il y a un moment de politique, quand leurs intérêts s'accordent, conscience est fonctionnée, loi est fonctionnée, foi est fonctionnée, amitié est fonctionnée. Pose en attente, na ko betelo li solo ya un député aye pa inanga sengi na sambelela makambo ebisingo kondimate permettre tango muke papa tozali papa député oyo na première mandat na ye azwaki na 2006 et yo comme na 2011 amoni que population bandi ko kola alobi ke na okoka lisusu na Kinshasa te député oyo a décidé que zonga na village na ye na groupement na ye abala mwana ya chef coutumier pour chef coutumier pesa ye voix a soudoyer bango mais pour asala yango pour abala mwana chef coutumier faut mwana chef coutumier dans la position moi si à liboso il faut créer crise na moi si na ye akanga ye moko moi si ba photo na ye moi si azo sukola moi si alali abengi un jeune homme a transféré a créé là moi si problème que bimakana mwana mobali azo penda mwana mobali bo a témoigner liboso ya famille mwana moi si que na bimakana mama oyo mais na yeba kiteke et ko memela ngai mabako zéro ya souffrir l'église na ngai alobi papa famille ba boaki si alobi ke ngai na vie na ngai nebika mobali moko mobali na ngai pe mobali mso lula ngate abalanga na 14 ans tata oyo a nyokoli mama oyo famille babo ye akti bango soni ye moko eloko a créé un faux mobali a créé problème azongi na mboka ake ko yebisa mokonzi bango biso na zongi pona oti ko zwa choc na motema choc na zwi na motema mwasi na ngai atamboli na mwana mbali moko tala nde ayi kobala mwana ya chef ateli bango antenne parabolique atie groupe électrogène asali ba makambo ti ayi kobima député susu ake na deuxième mandat et comme na troisième mandat wa ekale
abimite bato mosusu mpe bakiti na mboka kuna bato ya makasi batie baekipe ya bagene ya bafootball babiloko ya abimite sikoyo afandi ndenge wana aye sikoyo aluka arécupere mwasi na ye arécupere ndenge nakuti mpe mwasi azosambela biso kande tozalaka na losambo na biso mwasi afandi mwasi wana asali 11 ans monaka bana na ye te famille baboye baningane basere en Christ nde bazoliesa ye mobali wana aye afanda na sala obi papa eza politike nde esalanga boyo kotelanga likambo oyo aza mwasi na ngai conscience ezongi ngai asala makambo wana te nakosa obi nafanda bonoki nzoto ngai nalobi nabi papa mwasi oyo akomobela baestoma azokomi kosouffrir amoni bana na ye te sikoyo na kidepute yango ekomani nabi atika papa kidepute naboyokaka na sango nakoti ti banyongo po ekomaki moke chef coutume abengi yabi abone ese okotindela ngai boyo okotindela ngai boyo sikoyo abwakisi na mwasi ya nini mwana chef coutume ngai bilakeli mabe kolanda chef coutume sakoloka tala koma mutu akosala forfait na nini na politique naboyi kotanga kombo ya politicien wana c'est un grand homme politique d'une haute facture ayaki kosolola na biso mpo asala médiation ya konégocier biso na crise esali ya plateforme ya confession nini religieuse ayebisi biso abi bosala attention na politique abeteli biso moko na politique abi na politique mpo baélimine mutu bazwi ebembe na morgue baye bakoti na butu na lopango na basani nini babwaki bazwi soso bakatikati ye babwaki makila na ye yo lali oyebi te mbwana oyo alamuki akomi kolia ebembe lobi omoni bato ya service spécial basani nini baye bakangi okoti boloko babomi carrière ayebisi biso tozalaki bo 6 chefs ya confession religieuse na batechnicien na biso alobi ke bosala attention na politique boza banganga nzambe voilà ozomona ke balobaka bango bazobe yango la bonne guerre tous les coups sont permis mutu mpenza telemi liboso boye azokosa mpenza nayebi ke makambo nazoloba eza nini lokuta or biso baoyo na conscience moye tosala autrement eza te ambo mpona kosusa makambo nyonso oyo tozalaka na héritage moko nzambe apesi biso eza congo merci osenga nzambe tozala nini congolais vraiment biso moko nde faut tomi-organiser totravailler tosalaka mboka na biso koma monene bato babanda koluka oyebi ngai bato babimaka partout bato bazobima poto bazobima partout bazoya kaka kosenga priere epai na ngai nakama bo moto aye afandi na hôtel du fleuve aye bono uti wapi o na uti na Madagascar na ye mpo basinga so osambelinga nzambe ya kosala tokoma centre ya koatire bato mpo toza mboka monene bakongole ya mayele bazali alors eloko wana il faut tozaka ata na 5 kaka travail so topaye le prix makambo nyonso okomona me bandeko na biso nyonso bakenda na poto bakozonga na bango awa bakozonga awa parce que ezaka question organisation. Un mot par rapport à l'émission à l'élo. Nzambe pambola yo. Merci beaucoup papa. Eza émission na sepel nango po ezo permettre biso to loba ba idée toza na yango. Tondo. Koba na yango. Nzambe sala ki ozala parmi les sommités ya mboka oyo eloka na sengi ozala nationaliste. Nzambe pambola ba nyonso boye na bango na kombo ya mokonzi Yesu. Amen. Matono mingi papa ezalaki esengo monene pona biso makambo nyonso papa lobi awa tokosala ngo article na editorial 7.net pe bokozwa émission oyo na pesa masolo télévision soki yesu azongi lelo te ngana bino tokomonana pe na kosenga na papa to mesana koya tout moment kosola parce que naza be autre disposition bonya edumi awa eza mafuta ya likolo quoi. Matono mingi papa. Merci. Dieu vous bénisse.